mokonzi ya milimo Ei mokonzi ya milimo Nzela mosu ya kokendezaka te Yesu tosukaka epa na yo papa ondokele fafa emiboneka we isisi akobwa basi boloko bokatwe batu bokokici baoncika cina cineka we ondutele so ndutele miabona ndutele fafa yokela ngai mawa ngai mwana na ye pesanga kopama ya pio bamongonga kauki ye bato nyonso ya mokili baboyi ngai mpona ye yokela ngai wayo yokela ngai papa ye yokela ngai wayo ye yokela ngai papa ye bomongo yamba eza komea pamba e bomongo kijoe papa ise abane akizipiko nalolako bajeluba yokumye aleluya ozana aleluya ozana aleluya ozana aleluya ozana mokolo mokili nde nzambe na nguya lilola mpe mokili papa na bana ye ofandi kuna na lola banjelu bakoyemba ye aleluya osana ye aleluya osana ye aleluya osana ye aleluya osana ye bongo bao balobaka Yesu asalaka te bana kondima mokie elomelanga Yesu ayalanga sesi alongolanga boubwe alongolanga boubwe sipakingela baya mwilelo
Voilà, moi c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Lokofé. Je voulais vous donner une invitation à tout le bien-aimé de Stockholm. 8 décembre où nous allons faire une grande célébration, un grand concert de célébration à Stockholm. Où il y a Ebele, ma papa, ma maman. Je serai avec mon bien-aimé le frère Mbuta Kamoka. Tout ça à Stockholm le 8 décembre. Une très grande cérémonie dans le Kumunankolo. Boya et Belé. Souhaite pour Christ. Le 8 décembre 2018, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce de nous avoir gardé toute cette année 2018. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents. Mais l'Éternel Dieu nous a donné la grâce d'être encore vivants, de parler, de bouger. Pourquoi pas avoir une seule journée de l'année pour lui dire merci. Oh, Bongino Lokumu, Zambe na Babulami, Tuimbe Yepoa, Mulami. Abenga Kanana Kombo, Aebi Mozindo ya Motema. Surtout Bavali, Helsinki, surtout le Danemark, surtout Norvège. Donc, à Stockholm, le 8 décembre. L'église, même ça, et pas il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Dido Moïse Bikenja. Et le mon maman évangéliste Sephora Bikenja. Boya et Belé, Tokomisa Nzambe, souhaite pour Christ. Pour saluer pour Moko Yamboka. Frère Patrick Momo, il sera là aussi. Que Dieu vous bénisse, vous panza sango. Nous allons entrer gratuit. Par mon foot pour mes athées, où il y a des bébés, ma papa, ma maman, où est tout. Soyez bénis. Une étoile qui brille à la nuit, attirant l'attention des mages. Soyez bénis, mes frères. Souhaite pour Christ, le 8 décembre. Rendez-vous à Mouneni. Rendez-vous à Balongi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez bien la date où le 8 décembre 2018. Shalom à Stockholm et que Dieu nous fasse grâce ces jours-là. D'être là, ne manquez pas. Nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom naba élu de Dieu nyoso bipai bozwami. Shalom naba nanzambe. Shalom naba amouré ya bonne parole. Shalom naba oyo bazalaka toujours sensible na écoute ya Saint-Esprit. Ba oyo basepelaka na koyoka maloba na nzambe. Shalom poete mukona lelo eza muko munene. Eza mukone sengo, eza mukone pakolami, eza mukolo oyo nzambe alingi ko visiter mutu nyonso oyo akozwa libaku ya kolanda émission oyo. Nzambe apambola bayeli nyonso bipai bozwami. Vraiment lelo eza muko munene parce que eza débit ya milulu na biso déjà tobandaki depuis dimanche passé. Liboso ete tokota na profondeur. Vraiment to le kambala moko na kosambela parce que tokozana makambo ebele ya koloba. Tokoyebisa nzambe aza na biso ebandeli kati suka ya milulu na butu na lelo. Tokosambela liboso ya mateya na biso. Tendre Père, le Dieu de toute puissance, to pamboli mone na yo lisusu pona poko na lelo. Merci parce que yo bateli biso pe o permettre tozala parmi ba vivant ya butu na lelo. To ye liboso na yo nzambe po ete maloba na yo ezali esprit pe maloba na yo ezali vie. Tika yo o ezali enseignant par excellence. O enseigné biso lisusu mutu na lelo pe pambola ba nyonso bazwi occasion ya koyoka maloba oyo na yebeke moini akoki ko sepela te na ba moment ya boye. Voilà pourquoi to résister force nyonso ya distraction ya ennemi o ya kapona kumundisa bana na yo ya divagation ya ba pensée na tindiki yango musika na biso na kombo na Kristo Yesu.
to pamboli nzambe parce que comme moni sapo qu'on a lelopé ko visiter mutumoko dans le nom de Jésus-Christ qui est notre véritable Dieu. Nous t'avons ainsi prié tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Nkona Bikamwa, merci Tata Nabiso pour être yoza malamu. O salaka toujours makambo oyo ezakapona tia na lokumu na yo. Na pamboli bana mepsa nyonso Efrata, bana mepsa Stockholm, bana mepsa Yetebo, bana mepsa na Angola, na Luanda, bana mepsa na Menonge, bana mepsa na Buden, bana mepsa bisika nyonso bozwami ezala bao basa na Amerique na Europe pe bao ba voyager tika butu na lelo e pakola minankolo ezali kona bana nyonso oyo basa na communauté munene ya mepsa na pamboli pe ba nyonso ba zwili bakuya kolanda biso tika nzamba pambola yo mama Beatrice ndenge ozalaka toujours fidèle pona tina na émission na biso nzambe apambola mama na biso Karine Kas na Espagne mwana nga motema vraiment lelo na lobaki ke sengeli na banda ko pambola yo parce que malgré oza musika na Espagne kuna grâce na yo ebena bato bazali na contact mais baza koyeba te ozalaka toujours héroïne dans l'ombre nzambe apambola yo mwa fille Karine Kas na Espagne kuna na Madrid nzambe pe apambola bana mepsa nyonso oyo bazwami awa na Stockholm nzambe apambola mama sœur na biso Nathalie nzambe akende ko kanisela yo Nathalie Elambi nzambe apambola sœur na biso Godemambu nzambe apambola ba nyonso baza en direct na moment oyo pona kolanda biso poko na lelo tolingi tokota directement na mama na biso na likambo tokolobela sur l'auction toza na grand thème na biso tozali kolobela ouin pour relever le défi ouin pour relever le défi wana ezali mama na biso na likambo tokolobela pendant 40 jours tomekaki ko définir yango pe tokotaki na profondeur bazalaki dimanche na église mepsa na assemblée na biso ya Stockholm babikaki kembo nzambe bamonaki ndenge nini nguya na nzambe se manifestaki dimanche pe ndenge nini molimo na nzambe yebaki komimonisa mpona kokangola bato oyo bazalaki wana ndenge Thomas Paul azokolobake prédication na biso to mateya na biso ezali ko reposer na ba discours ya pamba pamba te mais c'est une puissance une démonstration de la puissance du Saint-Esprit bongo ba nyonso bazwaki libaku ya kozala dimanche na assemblée na biso ya mepsa ba bikaki kembo na nzambe parce que esika liloba na nzambe ezali ko sakolama Yesu Kristu nde azali mokonzi yango na lelo na butu tolingaki to banda na sous-thème moko tokolobela parce que ça depuis ya jeune na biso ya 40 jours lelo tolingi to mekana no kosimba eteni ya sous-thème oyo to intitulé yango l'auction auction ezalaka na bamakanisi ebele bato bamonaka na nsima ya kombo oyo mutu na mutu aza na lolenge na ye ya kokanisa to ya kodéfinir auction mais biso tolingaki tomeka koyekola moke na kati ya maloba na nzambe nini wana babengi auction to mpe na lingala bakoki kobenga yango epakolami epakolami ezali eloko nini mpe euti wapi parce que bamingi bakanisaka epakolami ezali le fait ya kokwea to kokweyisa bato to komona bato kotutuka nde bakolobake moto oyo azali na auction to mpe auction ekitaki makasi lelo na église na biso na assemblée na biso parce que mutu na mutu azali ko se faire image moko ya kombo oyo babengi auction mais soki tokokende kotana liloba na nzambe kuna tokoya komona ke auction eza lolenge makanisi na bato ezali kokanisa te bien aimé esengeli ke biso source na biso ya inspiration ya connaissance ya parole esengeli ezala nde na kati ya maloba na nzambe soki likambo yebi te esengeli kotuna to koyekola parce que na makambo nyonso oyo ayebi koleka moninga azali te la Bible nous dit que nous connaissons donc à partir et nous prophétisons à partir nzambe aleka na kopambola mosakoli mete pe papa na biso docteur Esaïe Saïf oyo nazali na beaucoup d'estime parce que mosai na nzambe oyo azali tellement différent na basai na nzambe mosusu okomona ke tango nyonso tozaka pona tina na kosakola bango bazalaka wana pona tina na ko soutenir non seulement mosika mais na ba commentaire
pe na bacouragement nzamba pambola couple na bino ya docteur Ezaï pe mosakoli mete bisika bozwami nangaki ke tomeka kolobela likambo ya auction lelo pe tokotanga nano na mokana na nzambe parce que ekosunga elimo kona poko na lelo na moment oyo biso tozana kati ya mabondeli tokotala auction ezani ni pe euta wapi nangaki totanga liloba na nzambe pe ba nyonso bakoti bomeka ko partager liloba o bomeka ko partager ko inviter bato parce que mutu moko akoki kozwa lumière ya parole mutu moko akoki ko fungoma na butu na lelo à partir na yo to grâce na yo tokotanga na mokanda na Exode chapitre 30 le verset 22 kino na verset 25 nalobi bien Exode chapitre 30 verset 22 kino na verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de mythe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié de soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon les cycles des sanctuaires, et un litre d'huile d'olive. Verset 25, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfums, selon l'art des parfumeurs, et sera l'huile pour l'onction sainte. Awa tozomona nzambe nde azali mobandisi na likambo oyo babengi kombo auction. Kombo auction euta na bakoko na biso te. Kombo auction euta na mosali na nzambe moko te. Kombo auction euta na église moko te. Mobandisi to oyo azali source ya auction kombo na ye Yahweh na Bibele, l'Éternel des armées. Bible dit que l'Éternel qui parla à Moïse, Nzambe ya Bibele alobi na Mose, yende moto azali Nzambe tout puissant. Akoka ki ko mimonisa sans queamimonisa ka sans que azana besoin ya aide ya moto, sans que azana besoin ya eloko songolo, sans que azana besoin ya conseiller. Tango ya sala ka bikamwa, azaka na besoin ya motute. Azali souverain na ba décision na ye. Mais to komona ke awa Nzambe alingi ko sala eloko moko pe alingi ko tiango na disposition ya église to na disposition ya basali na ye. Ye Nzambe alobi kombo na eloko ngo auction to epakolami. Pourtant Nzambe akoki pe ko sala la motombala moko sans que apesa ye eloko moko na maboko, sans que asala eloko songolo, Nzambe akoki ko kota na nzela na moto pe na maloba ya pamba bilembo bikamwa esalemi. Mais awa tokomona ke Nzambe na souveraineté na ye azali koloba na Moïse to mosakoli Mose lolenge nini akoki kosala composition ya eloko oyo tobengi auction. Nzamba apesi ye bambuma, apesi ye ba meilleur aromate, asali apesi ye biloko ba ingrédient oyo esengeli kobongisa mpoke bakende kosala nango eloko lelo tobengi na biloba na Nzambe auction. Bible lobi ke sima na kosangisa yango Nzamba lobi na Moïse na verset 25 alobi ke tu feras avec ça une huile pour l'onction sainte. Biloko oyo composition oyo simana ko mélanger yango okosala eloko moko oyo ekobenga mafuta ya epakolami esantu. Okobenga yango mafuta yo okobenga yango mafuta ya epakolami. Nzamba zo pesa kombo ya eloko oyo tobengi auction. La kisi composition pe apesi kombo na yango auction. Oyokomona ke awa makambo ya kokoya ezali te, awa makambo ya ba interprétation o église ezaka nango ezali te, mais Nzambe azali kosala composition pe atie na maboko ya mosali na ye pe ayebi pourquoi alingi asala yango pe nini ekolanda na sima ya instrument oyo babengi yango huile d'onction to huile sainte. Et Bible lobi ke eloko oyo okosala yango selon l'art des parfumeurs, ça sera huile pour l'onction sainte. Abike yangonde ekobanda kosala lokola epakolami esantu. Mafuta wana ekosunga lokola epakolami esantu. Emiko bate Nzambe asali mafuta moko apesi formule mais motonde asali yango. Nzambe utaki na lola te kita abanda kosala ba mélange. Nzamba pesi mayele apesi composition
pe mosali na ya bandi ko sala ba mélange ba bengi yango onction sainte pe nkola za kotalisa bi ekobanda kozala lokola mafuta mosantu. Bien aimé, awa na moni ke yo ko comprendre que moto azali mobandisi oyo azali auteur ya onction ezali nzambe ye moko mais apesi formule yango na mosali na ye pe alobi ke bato basalela yango lokola onction sainte. Soki bazali koloba ke onction sainte elingi koloba ke onction diabolique pe ezali, onction occultiste pe ezali, onction oyo wuti na nzambe te ezali. Mais awa biso tolingi kotalisa église to ba élu toyeba ke biso toza kolobela onction sainte parce que toza na nzambe azali mosantu mosantu mosantu. Ata ko satana lelo azali ko imiter pe ko yiba biloko nyonso ya moni na boko na nzambe pe bango pe bazali ko sala la bobele mafuta bazali ko sala la bobele ba formule à peu près lokola ya nzambe. Mais toyebi ke o ya nzambe etiaka toujours différence kati na oyo ya ye pe na ba oyo ya ye te. Yango na esengeli kozala na bokebi makasi na mikolo oyo na suka na likambo etali onction parce que bana na nzambe belé ba baby ba bungi zela ba mingi ba koti bonganga ba musu ba koti kindoki ba koti occultisme sous prétexte ya onction. Église pe ezali suna discernement te koyeba onction sainte et wuti ezali wapi pe onction diabolique ezali wapi. Yango na kosenga na ba eli de Dieu nyonso na butu na lelo bien aimé esengeli kosenga pa na nzambe kosenga pa na kolo papa pesanga esprit de discernement pour tena koka kozlimbola pe ko comprendre nini ezali onction sainte pe nini ezali onction diabolique oyo malheureusement lelo pe koti na ba église lelo pe koti na ba sakoli mosusu lelo pe koti na ba faux prophète lelo pe koti pona ko bebisa mosala na nkolo. Mais lelo tolingi tolobela onction sainte parce que yango pe tokoki kotika te malgré diable azali koya pona tina na ko bebisa mosala na nkolo biso tokoki toujours ko lakisa église na nzambe ko ganga lokola ba sentinelle pona kotalisa que là où il y a le faux il y a toujours le vrai. Depuis le temps de la Bible atako ba faux prophète bazalaki ba vrai prophète pe bazali. Et ndenge moko na tango na lelo atako ba sakoli ya lokuta batoni na mboka mais ya nzambe bazali nano bazali kutu pe ebele mais seulement église batiaka bango kate. Yango na butu na lelo nzambe pesaki biso onction to kende ngana mekaki ko sala ba recherche na nga bien aimé natali na Bible na moni yango na meki ko iluka ko yekola parce que ko yekola ti lelo esilité na ekomona ke kombo wana na français et outi na origine ya kombo moko na mon latin o ezali ko lakisa biso inclio tope ungere to ko pakolama okomona ke ba mon latin wana ezali ko landa na ndenge moko lokola na moi portugais lokola na moi italien lokola na moi espagnol ungere inclio. Et na le poto babengi yango wendre to onction. Ezali geste moko oyo ezali ko consiste na tango na kala pona ko sala application ya mafuta wana o nzamba lobi awa bazaki ko appliquer yango to ko pakola yango na moto moko o nzamba che pembeni to na ba objet moko oyo ezalaki ba tie yango pembeni pona lokumu na nzambe. Ingi koloba ke na cérémonie wana ezaki ko consiste ya ko wendre moto ko sopele mafuta oyo et ni koloba ke nzambe abandaki ko utiliser yango pona kotia muto nzamba poni to eloko moko o ezali ba objet o ezali pona mi pona mosala na nzambe ba instancile o ezali pona tia na mosala na nzambe et bongo sikoyo kombo wana onction e bandaki ko symboliser ba makambo ebele to ko mona yango ke onction wana babandaki ko pakola yango kaka na batote mais babandaki pe ko pakola yango na ba objet moko o ezalaki ya nzambe ba objet moko mosantu nde babandaki ko wendre yango elingi koloba ke eloko etiami pembeni pona lokumu na nzambe pona mosala na nzambe soki bapakoli yango moto elingi koloba ke moto oyo atiami pembeni pona tina na lokumu na nzambe pona mosala na nzambe bongo bakoloba ke moto oyo azali loin to eloko ezali loin to estesilo ezali ya kopakolama. Alors wana ko yako comprendre que ça n'était ezaki na mécanicité ya interprétation oyo bato bazali ko pesa lelo. Donc okomona ke biloko wana nyonso onction oyo ebandaki ko symboliser mafuta moko mafuta oyo ezali ko pakola ba likolo na moto to likolo na ba eloko
biloko to ba objet oyo ezalaki ya nzambe. Pona nini babandaki kopakola bato? Pona nini babandaki kopakola ba objet ya oyo ezalaki mise en part? Ezalaki na ba signification mingi oyo ezalaki na sima ya mafuta wana to babengi yango huile sainte. Ya liboso okoya komona ke na kati na liloba na nzambe tango bazali kopakola moto ezalaki ko symboliser d'abord force oyo ya nzambe. Elingi koloba ke nzambe akoti kati na moto to kati na eloko wana ebandaki ko symboliser nguya to pe force moko na kati na moto wana. Tokotanga nano na mokana na nzambe na Psaume de David chapitre 89 verset 21 kino na 26. Psaume 89. Vous avez toujours dans l'enseignement na biso bien-aimé awa tokoti malakisi parce que vous allez na jeûne ya 40 jours bipai wapi photo lié samolimo na biso pour être to bon de la lokola bilema te. Psaume 89 verset 21 kino na verset 26. Je lis au nom de Jésus. Yokan Zambe ninga zali koloba. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main soutiendra et mon bras le fortifiera. Nzambe azali koloba awa na luki mutu pona pakola. Mena yeko zwa mutu komone David. Hallelujah. Donc quand Nzambe ninga zali koloba parce que ce que tu as dit qu'on est tout kotanga na Exode, to mona ki composition ba bengi yango huile sainte. To pe mafuta mo santo. Et Nzambe azali ko luka bato oya ko tia à part. Oya azali ko pona moto moko oya ko pakola. A tia à part pona tia na dika Nzambe azali ko luka kino lelo na mabota, na ba église, na ba société, na ba moka, na ba gouvernement. Dieu cherche quelqu'un à oindre na mafuta na pour la mission moko. Nzambe koki ko wendre même na kati ya mboka. Muto moko pona ko délivrer nation mobimba. Nzambe koki ko wendre mutu moko kati na libota. Oya za sauveur ya libota. Nzambe koki ko wendre to ko pakola mutu moko na kati na église. Wa koki ko zala déclencheur ya élévation, ya croissance numérique na kati ya église. Nzambe zali ko luka. Peut-être moto Nzambe zali ko luka ezali yo na fin de l'année oh pour te awendre yo nga salaki a pakola ki David. Bible dit que kotala lolenge na ote bien aimé kozala na ba préjugé te Nzambe tango alukaka moto atala ka lolenge na ete akoluka moto selon souveraineté na ye selon bon Nzambe na ye selon motema na ye pe apakoli moto wana na mafuta esantu. Yoka Bible lobi que j'ai trouvé David mon serviteur. Ça dit qu'abandaki koluka avant qu'on trouve quelque chose, on doit d'abord chercher la chose. Dieu est en train de chercher quelqu'un mais il a trouvé un homme de nom de David. Nzamba bana ko luka moto na yebi ketam susu nzamba moto za ko luka pakola na butu na leo eza yonde nzamba trouver yo moto za ko la nanga. Dieu a trouvé quelqu'un wa ko wendre na butu na lelo wa ko pakola na mission moko spécial ya mona sengeli on la nanga très bien pour oyebite nini yo nzambe azali ko sala pe nini alingi ko sala na yo moto oyo azui na butu na lelo mpwete apakola. Bien aimé yoka, j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Si mananzambe ko luka moto, si mananzambe ko zwa moto, ako pakola moto wana na mafuta, ako pakola moto wana na nguya na ye, ako che moto wana pembeni, pe na butu na lelo na ningeke Nzambe na bikamu, apakola yo na mafuta o santu, apakola yo na nguya na ye, atia yo pembeni pona likambo moko, atia yo pembeni pona elevation ya libota na yo, atia yo pembeni pona tia elevation ya église na yo, atia yo pembeni pona croissance ya misala na yo, pona na elevation ya bandeko na yo, atia yo pembeni o pakola mane pakola mimoko spécial butu na lelo, na ngina loba na moto Nzamba zui na butu na lelo ke mafuta esantu likolo na yo, atia yo pembeni pona likambo munene, atia yo pembeni pona tia na bikamo, atia yo pembeni pona gloire ya famille na yo, atia yo pembeni pona renommée ya famille na yo, auction na Nzambe, mafuta esantu, mafuta ya banganga te, mafuta ya bamandona te, mafuta ya bamagicien te, mafuta ya baoccultiste te, mafuta ya kabale juif te, mafuta ya rose croix te, mafuta ya maikari te, mais l'huile sainte, oyo utaka na lola, ekita na moto na yo, ekita na libota na yo, ekita na bisala na yo, mafuta esantu. Yango ezali kolona ba mafuta nyonso
yango ezali likolo na nguya nyonso, yango ezali likolo na bonzambe tu banzambe ya mokili nyonso, l'huile sainte yango nzambe azana ngo posa apakola yo na butu na lelo. Bien aimé, on a tina te ko kede ko luka e pakola me pa na banganga e pakola me pa na bamandona parce que l'huile sainte so ke kitili ko na butu na yo. Bien aimé, comment la différence tala na poko na lelo makamoni ne selema ki na David tango mafuta sainte kiti na mutu na ye. Yoka na verset 22. Si madame mafuta et sainte kokita, la Bible dit ceci que ma main le soutiendra. Ce qui mafuta et sainte kiti na mutu na yo, le boko nzambe ne ko soutenir yo, et ko soutenir yo nzambe, bien aimé, et ko soutenir yo. Ma main et ko soutenir moto yo apakolami, ma main le soutiendra. Eh bien aimé, soutien na yo ezalaka na nini? Soutien na yo ezali na loketo. Na singa na loketo, soutien na ezali na magie, soutien na ezali na mayo ba sukola ki to ba tongola ki yo, soutien na ezali na ndako ya banganga, soutien na ezali na chapelet, soutien na ezali na eloko nini. Mais Bible lobi ke ba pakolami, c'est la main de l'Éternel qui les soutiendra. Liboso na bandoki, liboso na banganga, liboso na maladie, la main de l'Éternel te soutiendra. Liboso na ba faiblesse nyonso, c'est la main de l'Éternel qui te soutiendra. Na ba combat nyonso visible et invisible, la main de l'Éternel qui te soutiendra. Si tu es loin du Saint-Esprit, si tu es loin de l'huile sainte, ce qui est pakola mina mafuta mosantu, la main de l'Éternel, le boko ensemble, yangonde ko soutenir yo. Bien aimé na poko na lelo, tika le boko ensemble et soutenir ba Elinos, na bitumba nyonso ya fin de l'année o, na bitumba nyonso ya 2019, na bitumba nyonso koki koya, na ba défi nyonso koya, la main de l'Éternel te soutiendra. Ba koki ko sala likita baza combien, la main de l'Éternel te soutiendra. Ba koki ko kota bonganga, mais la main de l'Éternel te soutiendra. Soki yo zali mo pakolami na huile sainte, ce n'est pas des gens, et ça va garde des côtés. C'est la main de l'Éternel qui te soutiendra. C'est la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Bien aimé. Si la main de l'Éternel est sur toi, tu es protégé. Si la main de l'Éternel est sur toi, tu feras des succès. Si la main de l'Éternel est sur toi, parce que la main de l'Éternel est le boko angouya, est le boko à sécurité, est le boko à assurance. Pourquoi la main de l'Éternel? Parce qu'il y a une huile sainte du colonne à David. Et mon bras le fortifiera. Père, alors que le bon qu'on a une sur mobimba. Yangonde ko banda ko peso makasi. Liboso na bitumba po longa. Force na yo. Et ko banda ko zalande na tina na auction sainte. Bible dit que et mon bras le fortifiera. Ata on lembi, ata aussi o koma kina suka. Yebe que force e ko ya, di ko na will auction, di ko na auction sainte. O nzamba ko pakola yo. Ata yo so lemba kina makambo. Olobi ki ngana ko kokali susute. Bien aimé, ozana besoin ya will sainte pour être fortifié au disusu. Ozana besoin ya will auction sainte pour que peso makasi ya ko continuer. Bisika yo eshuaki. Ozana besoin ya will sainte pour épaissir force na ba combat sur la vie, na ba défi sur la vie. Et ça des souka et loko épaissir ka force, et ça ka will d'action. Verset 23. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Oh, bien aimé, mutu oyo. Bible dit que azana se pakolami esantu. Moini akoki ko surprendre yote. Ingi ko bake moini na yo akoki ko sala makitate bongo ya longa mbala moko dikambe komeli na poisa. Non, parce qu'il y a une huile sainte di kolona yo. Yango mutu ko banda ko protéger contre les ennemis oyo ko monate. Onomona ba conséquence ya moto yo azana se auction huile sainte. L'ennemi ne pourra pas te surprendre. Ton ennemi est beleza kaka ya batote. Ennemi na biso ko za la pauvreté. Ennemi na biso ko za la chômage. Ennemi na biso ko za la célibat. Ennemi na biso ko za la makambo bele nyoso ya mabe. E ko surprendre yote ti okomi paka. Vi na yo ezobonga kaka te. Non, mutu nyonso wazali sous l'auction sainte. Mabe moko ko surprendre yote. Ya wana na poko na lelo. Nangi na lobela mutu moko ke tozana besoin ya auction selon Dieu. Auction oyo wuti e pa inanzambe. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Yoka makambo, nzambabi ako écraser
liboso na yo ba adversaire na yo ako écraser lingi ko ba ko nyata ko buka mike moto azali na se ya auction sainte nzambe ako écraser ba adversaire na ye bien aimé tika butu na lelo nzambe a écraser ba adversaire na yo soki mafuta kiti liboso na yo nzambe a écraser ba adversaire na yo bo bazali ko telemela oke yo bongate butu na lelo nzambe a écraser bango yo ka bien aimé. Et le méchant n'est le premier point. Batona kanza, batona kanda, bakoki ko nyoko la yote. Bo bazana mitema mabe, bakokoka ko nyoko la yote. Yoza oza race ya bato bakoki ko nyoko la te. Soki mafuta ikiti likolo na yo, muta ko nyoko la akozala te, muta ko dominer likolo na yo akozala te. Et Nzambi ako sa charger na ba adversaire na yo pour abanda ko écraser bango, pour abanda ko nyata bango, pour abanda ko bukuta bango. Oh bien aimé na butu na lelo, auction synthèse à likolo na yo pour te epesa Nzambe nzela, ha écraser ba adversaire non affaire de l'année oh, ha écraser ba adversaire non oh ba telemi likolo na misala na yo, ha écraser ba onyoso ba sa ko telemi la bana na yo, ha écraser ba za ko telemi na ministère na yo. Nzambe ha écraser bango. William mafuta mosantu mosala na yango yangona eko écraser ba adversaire pe ba ennemi non bakokoka ko nyoko la yote bato ba pakolami bazana race ya ko nyoko mate bien aimé mutu ya pakolami na Nzambe nana koki ko nyoko la ye mutu ko meka celui quiconque osera ko luka anyoko la yo Nzamba ko sa charger na ye ako écraser ye ainsi dit l'Éternel ko banda butu na lelo que Dieu s'occupe de tes adversaires que Dieu s'occupe de quiconque se lève devant toi pour te combattre que Dieu s'occupe de quiconque se lève devant ta famille pour na ko bundi sa famille na yo que Dieu s'occupe de quiconque se lève devant ton ministère que Dieu écrase tes adversaires que Dieu écrase tes ennemis que Dieu écrase toute personne qui ose que simba yo na bomo ina yo. Ça c'est la parole du Seigneur. Yamana butu na lelo bien aimé pendant 40 jours oyo tozana grand thème na biso tozolo bala ouais pour relever des défis ce que yo pakolami et ça pour relever ba défi et ngiko ba ke yo te moto ko sala nguya na Nzambe kati na yo Nzambe kati na yo yene moto ko écraser ye moto ko s'occuper na ba défi na yo ako s'occuper na ba maladie na yo ako s'occuper na ba ndokyo bazali ko s'associer contre yo c'est Dieu qui va s'en charger parce que Nzambe a tie auction sainte kati na yo. Bien aimé na poko na lelo Nzambo yazali ko pakola mabota Nzambo yazali ko pakola basali Nzambo yazali ko pakola bana na ye ha pakola pe na butu na lelo ha pakola bana na yo ha pakola mobali na yo ha pakola mwasi na yo parce que obengami na race ya ba vainqueur. Nzambe bia zaki ko luka azui David yo ko ba ke David aza moto na mbindo David aza moto aza mosali na Nzambe te David azali ndumba mais awa Nzambe lobi ke il a cherché lui il a trouvé David bato mingi bakoki komona ke yote bato mingi bazoko mépriser yo bato mingi bazomona ke yo koki ne pakolamité mais la Bible dit que Dieu cherche un homme Dieu cherche une femme Dieu cherche une personne et cette personne c'est toi qui m'écoutes cette nuit que Dieu veut oindre pour que asa makabako kam na fin de l'année oh. Donc tu vois que Nzambe azali ko pesa wulu wana azali ko symboliser force et pe muto yo apakolami bien aimé muto yo apakolami Bible dit que sabiso non seulement ils allaient couper sa force auction en Nzambe ils allaient couper sa force mais auction en Nzambe ils allaient couper sa lisusu esengo oh alléluia parce que Nzambe kaka ne mutakoki couper sa biso esengo Satan a pesa ka esengo te okomona ke soki mutu apakolami l'auction donne la joie totali na mokana na psaume 45 verset 8 psaume chapitre 45 le verset 8 auction wana o Nzambe azali ko pakola bato ezali pe ko symboliser esengo ingo ba ke soki yo pakola mi butu na lelo okozala mwasi na esengo okozala mobali na esengo okozala mosali na esengo parce qu'il y a une auction sainte likolo na yo yoka bien aimé na psaume 45 verset 8 je lis au nom de Jésus-Christ. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté, c'est pourquoi oh Dieu ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Alléluia. Oyoki makambo balobi ke ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Nzambe apakoli yo
na mafuta ya esengo. C'est-à-dire que l'onction d'huile, ils ont fait comme même esengo. Mais pour moto aza na esengo, il y a que motoyo a vu réponse moko, motoyo a vu li pamboli moko, motoyo a simba mi epai na nzambe. Ba nyonso nzamba simbaka, ba pesaka esengo, bazoka esengo. Li pamboli na nzambe memaka esengo, onction na nzambe memaka esengo. Et pas y wapi kolele zalaki, et pas y wapi ba souci zalaki, et pas y wapi kolnyoko mezalaki. Si Dieu voit une personne d'huile sainte, et cette huile va amener, va donner la joie. Il y a un moment que tant que tu as kolobela si l'onction, tu as kolobela pe esengo na kat, et il y a que mon spakolami, azali moto nzamba azali ko pesa esengo, parce que nzamba changer vie na ye, parce que nzamba changer identité na ye, parce que nzamba changer likambo moko ya mabe ozaki na vie na ye, nzamba bongo yango ekomi ya malamu. Yangwana mutu moko na poko na lelo tika auction de joie et simba yo mutu bandaki kolela tangulai yo mutu bandaki na ba souci ozaki bitika ndenge na nyoso ya pasi tika esengo elata yo na butu na lelo. Alléluia. Et le même huile wana ezaki na makambo bele oyo bandaki kosala bien aimé pe ezali kosala kino lelo tokotanga na mokana na psaume kaka omona ndenge nini mafuta ya mosantu to auction ya nzambe ezali ko changer makam. Ya liboso tolobaki ke ezali ko pesa force, ya mibale tolobi ke ezali ko pesa joie, pe ya misato auction de Dieu. Auction d'huile ezali ko pesa abondance, pe ezali ko pesa richesse. Muto ya pakolami na huile sainte. Nzambe akopambola moto dans l'abondance, pe akopesa moto yo richesse o ezanga suka. Nzamba ko pakola yo te pose la pauvre. Nzamba ko pakola te pose la mosi na kolela lela. Nzamba ko pakola te pose la mobile na kolela lela. Bato nzamba pakolami soki bazaba tone sengo. Ili ko lobaki na sima esengo. Abondance kolanda bango, richesse kolanda bango. Oui, yango na topesa ki mama na biso na likambo ezalike loin pour relever les défis. Soki ngana pakolami, ezali ne pona relever ba défi ya pauvreté, ba défi ya souci, ba défi ya sécheresse, ba défi ya kozanga. Yoka siko ndenge Bible zoloba na Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23, le verset 5 kino na verset 6. Nzamba pambola eli moko ya kolanda na butu na lelo. Nzamba pambola basai na nzambe nyoso baza kolanda na butu na lelo. Psaume chapitre 23, le verset 5 jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Yoka siko conséquence. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Mouto ya pambola mi bien-aimé. C'est l'abondance et la richesse qui l'accompagne. David Alobi, tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Yoka, habike yo pakoli mutu na ngai na mafuta. Et tala sikoyo makamonini auction d'huile. Oh mutu ba pakoli makamonini e pakola mito auction esalaka. Yo mutu kanisaka auction ezaka ko koya. Yo mutu kanisaka auction ezalika ko ganga. O mona mutu mususu akoisaka batote. Il est loin de la bénédiction, richesse, gloire. Nzamba za ko sele makamonini parce que c'est un homme loin. Aza mondimi, mais aza loin de Dieu. Aza diacre, un loin de Dieu, aza l'église, aza ministère, mais il est loin. Tala sikoni ne koya katna motoana, un homme fort, un homme de joie, un homme béni, un homme qui est dans la richesse, parce que c'est Dieu qui l'a loin. Yozo c'est la auction kuna kaka poya ko koisa bato, l'auction kuna soki ya ndenge nini que tindi ka bato na makasi, ce n'est pas ça l'auction. L'auction est na makambo ebele bien-aimé selon Dieu. David alobi, tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est l'abondance. La coupe déborde, c'est-à-dire que au pambola misoki et pakola mekiti na libota na yo et pakola mekiti na mutu na yo, abondance et kokota na ndako na yo, abondance et kokota na église na yo, abondance et kokota na pays na yo, abondance et kokota na village na yo, abondance et kokota na entourage na yo, parce qu'il y a l'onction de Dieu qui attire toutes ces choses. Ma coupe déborde.
tika lelo na connaître la déborder na bénédiction yo moto zali kolananga fin de l'année na connaître la déborder na bénédiction libota na yo la déborder na bénédiction ba compte bancaire na yo la déborder na misolo parce qu'il y a une option spéciale oui ko ya likolo na yo na fin de l'année oyo biso tozali kobondela comme na yo Yoshua Mashia asopaka lipamboli asopaka epakolami pe epakolami on ememaka abondance na ba dimension nyonso na ba situation nyonso bongo abondance oyo e déborder na kati na ndako na yo et Bible lobi boye le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cette bénédiction c'est pour tous les jours. Après, si ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et nous avons dit que non, ça, ce n'est pas Dieu. Quand Dieu bénit, il bénit jusqu'à la fin. Tous les jours de la vie d'une personne. L'onction de Dieu bénit pour toujours. L'onction de Dieu bénit pour toujours. L'onction de Dieu bénit pour toujours. Quelqu'un qui est loin de Dieu, cette onction est pour qui salatel le pambolio, l'obi et modirio. Non, ça ce n'est pas l'onction de Dieu. David a dit, le bonheur et la grâce va accompagner. Mutuazali na epako la mimi ya mafuta mosantu. Mapambolinde ko landa yo. Yo za na tina ko landa te. Yo za ne mosala no ko entretenir auction nzambe. Ko entretenir loko e comme ma bénédiction. Et loko e comme ma abondance. Et loko e comme ma bankamba kitoko. Yo mosala no ko entretenir yango. Auction o za na mutu na yo. Mafuta na nzambe. Donc Bible za ko talisa biso. Auction wana ezali acte par lesquels Dieu communique son esprit et par conséquent une puissance et autorité surnaturelle. Ça veut dire que nous avons communiquer molimo nae, avec communiquer esprit nae, avec communiquer puissance nae, après sur autorité moko surnaturelle ou iko sala makamba ko kamwa. Ya onde babengi yango auction. Et ezali ko symboliser nguya na nzambe molimo na nzambe ingo bakenga nzambe na tie moto à part na poni moto na pakoli na molimo na pesi bokonzito autorité na pesi puissance ou ezali naturel te ou ezali likolo na nature ou ezali surnaturel nzamba pakoli moto nde babike moto ezali na auction de Dieu. Alors, on a que depuis le temps de l'Ancien Testament, nous avons dit que pakola bato, banda na sakoli, na ba roi, pe même na ba objet na utaki koloba. Il n'y a koloba ke nzambe soka pakoli moto, moto wana za moto nkola bato nyo solisute a komi mise à part pour nzambe. Soka pakoli eloko songolo, il n'y a koloba ke eloko e komi mise à part et koki ko simba malisute na lolenge nyo se komi ya nzambe. Et loko nyonso to instancile nyonso oyo bakokaki ko pambola babandaki ko pakola yango ekomaki batie eloko oyo batie pembeni po na lokumu na nzambe. Alors tokende kotala mukana na nzambe tikana poko na lelo makambo biso toza komona aw esunga elimoko parce que nzambe alingi ko sala makambo ko kamwa kati na biso na butu na lelo na biete ba nyonso bazali kolanda biso na poko na lelo molimo na nzamba ko kitela bango tokomona bilembo tokomona ndenge nini nzambe soka pakoli moto makambo nini oyo koka ko kitali ko na mutu wana tango nzamba azali ko pakola basakoli tango azali ko pakola ba prophète nini bandaki komona na kati na bango totali na mukanda na 2 Samuel chapitre 2 na verset 4. 2 Samuel chapitre 2 verset 4. Je lis au nom de Jésus. Les hommes de Juda virent là et ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Omoni awa bazali ko luka ko pakola mo pakola mi balingi ko pona roi na kati na libota na Yuda. Mais bakoka ko komisa David roi te et singana ki ba pakola e. Balobi que les hommes de Juda virent et là ils oignirent David pour roi. Ça dit que moto pour akoma roi akoma na service ya nzambe ba roi bazalaki lokola ba représenter nzambe na kati na libota na Israël mais pour moto akota na service wana esengela ki ba wendre ye lingi ba ki moto akomi mise à part ba zui David pe ba wendre David lokola roi ba pakoli David lokola roi. Alléluia. Tokende komona peke même na kati na liloba na nzambe banganga nzambe po moto akoma mosali na nzambe to akoma prêtre
babandaki ko pe ko kende ko wendre ba prêtre ezalaki kaka ba roi te mutu poke akoma prêtre to nganga nzambe esengeli mutu wana ba kende ko pakola ye na mafuta nde sima na yango mutu oyo akoki ko kende ko exercer mosala na nzambe. Tokomona yango na Exode chapitre 28 verset 41. Exode chapitre 28 le verset 41, je lis au nom de Jésus. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras tous. Tu les oindras. Tu les consacreras. Tu les sanctifieras. Et ils seront à mon service dans les sacerdoces. Nzamba zakoloba. Tu les oindras. Nzamba zaliko pona sikoyo bato. Bazui Aaron. Bazaliko consacré ye. Et koloba ke moto la komi mise à part. Azali sanctifié. Na mosala na nzambe na kati na sacerdoce na bonzambe lelo bato mingi bakoti na likambo ngo bonzambe nzamba tie bango na pembeni te nzamba bengi yete nzamba pakoli yete me ye moko amitie ye moko amitie lokola monike lelo évangile komi likambo ya lolendo ale ye moko amitie nzamba bengi yete ba pakoli yepete me aye komitia peut-être pour azaka na moi éloquence ayebi koloba malam atanga ki ba université ayebi ko asali moi agale aye na poto atangi pe théologie lokola bato nyoso me abenga mite azali komi forcer na makasi apakola mi pete. Mais awa to komona ke nzamba bandaki neno afa pakola moto abengi mutu atie ya pa ndesima ba pakoli po akota na sacerdoce. Tuna bato mingi lelo okomi na sacerdoce ndenge nini nana bengi yo nana pakoli yo poki okene ko simba makambo ya nzambe obanda ko sakola. Bibelobi Aaron nzamba pona kiye pe alobi ke ba wendre ye ba pakola ki bien aimé pona tiena likambo na nzambe okusengeli ke ba pakola yo pona tiena na yango non seulement babandaki ko pakola bato babandaki pe ko pakola ndenge na lobi ba instancile to ba biloko nyonso o ezalaki na kati ya temple pe o ezalaki ya bonzambe tokotanga yango na mokanda na Exode nzamba pambola bawe bazali ko komela baninga pe bawe bazali ko koma bango moko. Exode chapitre 30 verset 22 à 29 eli moko oyo azali béni a pambola pe baninga. Exode chapitre 30 yoka tokotanga partir à verset 26 jusqu'au verset 30 yoka verset 26 tu oindras la tente d'assignation et l'arche de témoignage, la table et tous ses ustensiles, les chandeliers et ses ustensiles, l'autel du parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Alléluia. Awa, nzamba zali ko tali sabiso que non seulement babandaki ko wendre mafuta bapakalango kaka na batote. Huile d'onction, huile sainte bakoki ko pakolango pe na ba objet. Bakoki ko pakolango pe na biloko ezali important. Pe biloko yo soki basili ba wendre ngo avec huile sainte, biloko ekomi biloko moko intouchable. Mutu nyonso ko toucher yango azali pe akomi mbala moko mo centre. Babi ki quiconque akoki ko ya ko toucher yango sera sanctifié. Parce que ça biloko bisanto ekomi biloko ya nzambe. Donc ce qui nzamba pakoli ndako, ndako wana ekomi intouchable. Nzamba koko pakola pe ndako na yo, nzamba koko pakola pe même mutuka na yo, nzamba koko pakola pe bureau na yo. Et que muta koti wana na bisala mabe akutani na nzambe. Okoki pe ko pakola porte na yo. Muta komi wana za ndoki, bolumbu na nyo se bimi libanda. Muta koti na ndako na yo, aza ndoki, nzamba bimisi misala na libanda. Muta koti na église, biso to pakola ka cher na biso na ngola. Na pakoli yango na mafuta mosantu na lobi nzambe mutu nyonso kwa kosimba shero po ateya soko apona mate soko abenga mate nzambe bimisa libanda bolumbu liboso na bato e nzambe ayeko bimisa prophète moko o na koko tanga kombo te abimisa libanda ayebu alinge ka banda koteya na mafungoli munoko te nzambe abimisa libanda na kati ya conférence munene masase beti pe abimi libanda kimi akeko suka na prison pe suka komi na Congo akeko kufa parce que basekana kana nzambe te et loko nyonso ezali loin instancile nyonso ezali loin okoko simba ngote na masumu parce que comme loko consacré même mutu nyonso ezali loin
Tango Bible que ne touchez pas à mes ouins. Et nous que ne touchez pas aux pasteurs, ne touchez pas aux apôtres. Mais quiconque, aux ouin, à cause de la mondimi, à cause de la diacre, ce cas ouin a commis intouchable. Na poko na lelo nzamba wendre yo a wendre ndako na yo a wendre biloko na nyonso mutu nyonso motema ndako kota na ndako na butu na lelo soki ndako no zali wen nzamba bimisa libanga dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nzamba ko sa makamba ko kam ba objet nyonso yango ko mona ke motoloko la Jacob sima ayeko wendre esika oyo nzamba pesa ki elonga. Jacob azaki moto ya révélation déjà avant même que Moïse ayeba na koyeba kosala mafuta. Jacob ayeba ki na kosala eloko moko o ezaki lipamboli yokana nge Bible ezako loba makambo Jacob asalaki na Genèse chapitre 28 verset 18 et kino na 19. Genèse chapitre 28 na lobi Genèse chapitre 28 verset 18 jusqu'au verset 19. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et la dressa pour monument et il versa d'huile sur son sommet et donna à ses lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Oh, bien-aimé, Jacob a eu une révélation à Mafuta. A sopi di kolona libanga. Bien-aimé, ezana na biloko mosusu libanga wana Bible ki ba epesi yango kombo esika wana ba ekopesa yango kombo Bethel. Oh lelo bato mingi bazo ba révélation pona kosala ba mangomba. Mais Bible lobi ke ezaki na moto moko zaki révélation ko wendre libanga moko. A sopi mafuta likolo nango mafuta wana ekomaki libanga wana plutôt ekomaki eloko moko mis à part pona tina na Nzambe. Ça veut dire que nous pouvons comprendre que ezala bato ezala ba objet o nyonso ba bandaki ko pakola ngo mafuta ekomaki propriété privée na Nzambe eloko Nzamba zaki ko bomba ekomaki intouchable. Yango mona ke na Israël même na tangwa kala avant que ba roba kende na bitumba ba bandaki ko zwa ba bouclier na bango ba bandaki ko zwa ba bouclier ngiko ba banguba o ba bandaki ko tia na liboso ba ko wendre yango fait que lance ennemi ezi ba na ko simba ete. Donc ça veut dire que ça qui marque ya protection, marque ya autorité, marque ya puissance na Nzambe na kati ya ba bouclier na bango. Donc auction et ni ko tali sabiso ke ezali capacité ko uta pas na mototé option ezali ne capacité ko uta epai na Nzambe po ete Nzambe atie moto moko pembeni po na tie na likambo songolo po na mission moko appropriée o Nzambe alingi ko sala kati na moto wana. Yoka na mokana na 1 Samuel chapitre 10 verset 1er. 1 Samuel chapitre 10 verset 1. Et lui moko apamba mabutu na lelo na enseignement na biso, tozali ko koba na enseignement parce que biso tozali ko bondela mais en même temps tozali ko zwa enseignement. Yango na tango to koti na moment o ya 40 jours, eza tango yo to ko fungola bongo na biso, tozali ko yekola bonzambe po ete to bondela lokola bilema tendenge na utaki koloba. Tozali ko bondela na connaissance tango to lobi ke ouais pour relever les défis, il faut y banana auction ezanini et sala kanini pe nini koki ko sala kati na pendant les 40 jours oyo. 1 Samuel chapitre 10 verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul, il le baisa et dit: l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Ah bon? Ah bon, tout le monde que Samuel a zako sopa mafuta likolo na mutu, mais Bible dit que c'est l'Éternel qui a oint. Ça veut dire que atanga apôtre na sopi mafuta likolo na yo. Ngana na makoti ya kopesa auction te. C'est l'Éternel qui donne l'auction. C'est l'Éternel qui donne son esprit. C'est l'Éternel qui donne la capacité na mutu pour asala ba makambo. Nous sommes que des instruments, des serviteurs au Nzamba zali ko utiliser pour na ko wendre bato. Nous tout le monde yakana pesa auction, ngana zalakana auction, yakana teke la auction. L'auction n'est pas comme ça, ba marchanda kangote. L'auction c'est une capacité. O nzamba zali ko pakola moto. C'est l'Éternel qui donne l'auction. Na butu na lelo bisika yo zwami. Ata kutu oza pembeni na ngate. Yo oza na France, oza na Belgique, oza na Londres, oza na Dallas, oza na Chicago, oza na Melbourne, oza soki na Afrique. Bipa nyonso ozali ko landanga, soki oza ko landa biso na kati na kondima. Dieu est capable de toucher là où tu es, peut apaiser auction au travers de cet instrument yoka, parce que c'est de la même manière Nzamba Salaki Mukolowana. Bible lobi ke
Sopi Samuel Azako sopa mafuta, mais il déclara que c'est l'Éternel qui t'a oint pour que tu sois le chef de son héritage. Oh, Nabutuna lelo bien-aimé, Nzamba poni yo, ba nyonso bazuli bakuya koza na Stockholm. Dimanche boya na église d'assemblée mepsa. Boko mona makambo Nzamba kosala. Nenge ba bazala ki dimanche. Dieu est capable de transmettre onction kat nabino à travers ses instruments. Ce n'est pas que apôtre dit dans son onction, to évangéliste Sephora dans son onction, mais c'est Dieu qui utilise ces gens-là. Dieu peut utiliser ton pasteur, Dieu peut utiliser ton apôtre pour à la canal, il y a transmission de l'onction. Mais l'originalité, la personne qui donne l'onction, c'est l'Éternel, le Dieu de toute puissance. Nzambe ye moko na makoki ya ko wendre bato na ye. Nzambe ye moko na makoki ya ko pakola basali na ye. Donc c'est Dieu qui voit une personne. Bon, vous savez comment on a que moi on a oxygène pour désigner donc faveur en Nzambe. Et là que ça que Nzambe ye moko a pakoli moto. Nenge to mona kikuna na psaume 23 que ce qui David a dit que tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est l'Éternel qui oint d'huile ta tête. C'est lui qui oint ta personne, qui oint ton ministère. Donc, à qui qu'on utilise moto, bien sûr. À qui qu'on utilise un père spirituel. Mais ce n'est pas ce père spirituel-là qui te donne l'onction. Nakamo kabato Nzambe mususu. Amoni un homme où Nzambe a dit qu'on utilise la grâce. Et ça, papa, est-ce qu'on peut s'en onction? Mais que tu sois maudit. L'onction ne se donne pas. C'est Dieu qui donne l'onction. Peut-être que oh, l'homme de Dieu, prie pour moi que Dieu m'accorde ses faveurs. Prie pour moi que Dieu me fasse du bien. Que l'Éternel me donne son onction. Sous ces onctions, ils ont sous ces onctions, ils ont Nzambe yemoko. Na butu na lelo. Ndai na dinge ke yo ye bango. Yo moto landa ka bato. Yo moto landa ka basali. Yo moto kaniseka ke yenda ko ko pesa onction. Okufa na makanisi wana. Parce que mutu te ko kiko kende ko teke la moto onction. Ba musu ba komi ko teka yango na milangi. Ba musu ba komi ko teka yango na ba mouchoir. Ba musu ba komi ko teka yango na ba mai. Ça ne se vend pas. L'onction vient de Dieu. La capacité de Dieu. L'esprit de Dieu qui descend dans une personne à travers la prière d'un homme de Dieu. Quand moi je prie, Dieu peut te oindre. Là nous sommes d'accord. Mais quand tu as dit, pour ceux qui disent ne venez pas, ne venez pas, ne venez pas. L'onction c'est Dieu qui donne. C'est l'Éternel qui choisit et il oint une personne. Na butu na lelo, Nzamba oindre yo. Yo moto zali kondima que source ya nini ya bénédiction, ezande pa na Nzambe. Et cette onction-là, ils allaient comme mon anake, yango les allaient effusion, to epakolami, effusion Saint-Esprit. Tango ba pakolio yango, moli momo santu akiti di kolonayo. 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. 1 Samuel chapitre 16. Bien aimé, pourquoi on a l'élo? Le verset 16, le verset 13 plutôt. 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Yokamakam. Samuel qui prit le corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. C'est-à-dire que tant que biso tu allais sopela mafuta, tant que pasteur allait sopela mafuta, ce n'est ni pasteur ni oui moto ezali ko pesa yo nguya, mais l'esprit de l'Éternel est kokota katna mafuta et saisir yo. L'esprit de Dieu et yaka kokota katina mafuta et yaka siko elati mafuta et bandi ko sala bikamwa katina moto zara ki na ba demo ba bimi moto zara ki malade bimi moto zara ki na pauvreté tiki moto zara ki na ba femme de nuit ba mari de nuit ba bimi na nzoto parce que l'esprit de l'Éternel est kiti et saisir moto wana. Samuel a vu mafuta di seke ozaki na mafuta a sopri na moto na David. Bible dit que c'est l'esprit de l'Éternel qui est venu. Donc ça veut dire que l'onction d'huile, tant que vous avez tia yo, to pakolio mafuta, molimo nzamba kitaka. Tant que vous kitako saisir moto. Si vous tant que saisir, abandi ko changer vie ya moto. Biloko nyonso akuta ki ya kokufa na kati. Esprit de l'Éternel ebandi ko changer.
butuna lelo laisse que l'esprit de l'éternel se saisisse molimo na nzamba saisir yo bisika ozwami ezala yo moto ozali mosika à travers cette parole que l'esprit de l'éternel te saisisse molimo na nzamba simba yo akota na nzoto na yo abanda ko changer biloko nyonso satana bebisaki abanda ko changer biloko nyonso ezaki ya kokufa abanda ko remplacer yango na gloire na nzambe parce que l'esprit de l'éternel c'est l'esprit de vie yango ne tango ba pakola ka moto mafuta ce qui va salir prière avec l'onction d'huile esprit de l'éternel kitaka esprit de l'éternel yaka esprit de l'éternel yaka ko seku ça peut ko changer makambo nyonso na butu na lelo que l'onction sainte ekitali kolo na yo ba ko zwa chance et que ba ya to pakola bango mafuta esprit de l'éternel ko simba bango bien aimé yo moto vani na kati na Stockholm oza ko kangama na kati na ndako pamba esprit de l'éternel zo luka bato e ko simba po changer vie na bango yo moto bazali ko pekisa ki okende pa nzambe te esprit de l'éternel zo zela yo yaka dimanche na assemblée na biso mepse frata na kati ya esika o biso to sambelaka tous les jours okokuta basai na nzambe okokuta biso tozali wana okokuta évangéliste Sephora okokuta apôtre Dido okokuta équipe munene ya basai na nzambe ko bazali ko soutenir biso pe bazali ko ya tous les dimanches nzamba ko saisir yo molimo na nzamba ko saisir yo yo moto ozali mosika benga to ko bondela pona tina na téléphone ba coordonner na biso ezali koleka esprit de l'éternel te saisira bongo soki molimo na nzamba saisir yo eza poke a changer yo dilobi que David tango esprit na nzambe et saisir ye vie na David échangeaki azaki sou David o bazali ko seka na nzamba te azaki sou David o azaki mobokoli ya banyama te esprit na nzambe changer David pe akoma ki roi bien aimé na butu na lelo esprit na nzambe o ko saisir yo et changer vie na yo et changer libota na yo et changer bana na yo yango na komona bato lokola ba Élysée tango ba pakoli na Eli esprit na Eli e koti kati na ye oko remarquer que Eli ba miracle nyonso o Eli asalaki Élisée a ko sala ngo fois deux parce qu'il y avait l'esprit de l'éternel sima ya ko pakola Eli et a pakola qui peut Élysée bongo ba nyonso bazali ba Élysée peme na biso ba ko luka basai na nzambe même yoza awate oza na France oza na Belgique oza na Londres oza peme na mosai na nzambe monika azali mo pakola mi kende pembe na moto na nzambe wana esprit na nzambe ko kitela yo sima na moto na nzambe ko mama yo loboko okomona molimo nzambe ndenge ni na ko saisir libota na yo a ko saisir vie na yo a ko saisir famille na yo et puis makambo ko changer na poko na lelo nzambe akene ko mimonisa kati na yo o nzambe akitsa molimo na ye poke sa makambo ko kam ba élu de Dieu nyonso ba comprendre que oxyo zali choix moko munene o nzamba zali ko porter diko na bato soki nzamba sali choix epa na yo ke apakolo na molimo na ye bien aimé ni ko bakoza motako pambolama choix ya nzambe butu na lelo on dit que je cherche un homme j'ai trouvé David Dieu cherche aussi un homme Dieu cherche une femme il t'a trouvé yo moto zali ko landangai c'est toi que Dieu a trouvé pour que molimo na ye saisir yo de la même manière simba ki David molimo wana ko simba na butu na lelo oxyo ezalaka choix nzamba zosala choix kotia moto moko à part kotia moto moko mise à part kotia objet moko mise à part pour na gloire na ye yango wana nzamba poni de famille na yo pe atia yango à part pour que asalelo makambo minene na fin de l'année oyo yango koya komona ke na Nouveau Testament Yesu Masiya tango aye atindaki meme bayekoli na ye apesi bango parce que oxyo ezali kama kosakana te bien aimé okomona ke na Nouveau Testament ba salé la ki yango onction d'huile o lelo bato mingi bazali ko comprendre usage na yango te to ko kende ko tala ngo noki na mokanda na Marc chapitre 6 le verset 12 qui nous a verset 13 Marc chapitre 6 le verset 12 qui nous a verset 13 nzamba pambola ba eli nyonso o bazali ko landa message oyo enseignement na biso na butu na lelo Marc chapitre 6, le verset 12 au verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Ils partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Oh, alléluia. Awa eza na Nouveau Testament. Ozomona ke likamango e pakola mi mafuta. Eza kaka na Ancien Testament. Na Ancien Testament. Tona kondimana na kalate. Même na Nouveau Testament. Awa bo ba yekoli, ba zui mission pankolo. Kolo atindi bango ke bokende ko sakola. Ne bobo sana mafuta te. Bobo sana mafuta te. Bobo sana will d'onction te. Bobo sana will sainte te. Bokende na yango. Pe bango babi tokotika te bazui mafuta na bango. Il partit.
ya liboso bakenda kiteka na mafuta babandi ko pakola bato non, ils prêchèrent la repentance. Ndetina ya émission na biso le temps d'Isali, la repentance. Sujet na biso ya kati ya émission le temps d'Isali, c'est la repentance d'abord. Pour que au monde en ensemble, tu dois te repentir, tu dois confesser le péché. Bon aussi ko ba mafuta et ko landona sima. Ils prêchèrent la repentance. Ils chassèrent des démons. Et ils oignirent d'huile beaucoup de malades. Combien de malades? Beaucoup de malades. Mafuta mona ki makambo. Bakisangela ya huile d'olive silaki. Pona ko oindre ba malade belé. Wana ba ntoma na Nzambe. Ba toma o ba bandi évangile o bandi na Christ. Bango muto ba ko kende ko sa makambo oyo. Oya ko mona ke na suka awa. Toma na biso Jacques. Oyo azalaki lokola pasteur na kati na église. Yoka makamoni ni apôtre Jacques azali kosala. Yoka bien-aimé na Jacques chapitre 5 verset 14. Jacques chapitre 5 verset 14. Yoka. Jacques chapitre 5 verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'on appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Oh! Thomas Jacques azako tambola na molangine ya mafuta bisika nyos. Quelqu'un parmi vous est malade? Donc mutuna ne ningo bake motazo luka. Azo luka nani azana ba problème? Nani azana malade? Mafuta ngoy. Donc azaki sûr que instrument nzamba chaki na maboko nae. Nenga chaki na maboko ya basakoli na tango na kala. Nenge moko pe atie na maboko nae. Parce que nkolo Yesu Christ ye moko atikela ki bango. Quelqu'un parmi vous est malade? Nani azana ba même, nani azana bokono, malade ya nzoto pe ya molimo. Nenge évangéliste Sephora te ya kibisu. Il y a des maladies spirituelles, il y a des maladies physiques. Mais ceux qui n'ont pas connu mafuta, ceux qui ont des maladies spirituelles, il y a des ndoki, il y a des démons. Microscope mon côté comme on a yango. Munganga mon côté comme on a yango ba maladie spirituelle. Ba mvuta yo na famille, ba kanga ba chance na yo, ba kanga vie na yo. Yebsenga microscope ni ne comme on a yango. Mais avec l'huile d'onction, ceux qui ba mami yo huile d'onction na moto na Nzambe. Bien le que la prière de foi ya mosakoli ya moto na Nzambe ebikisaka butu na lelo libonde ni nanga ezali te yo bisika nyonso ozwaki ozwami plutôt maladie nyonso oza nango ezala physique to spirituel tika epakolami na Nzambe esimba yo bisika ozwami pe lobiko na Nzambe elata yo na badomaine nyonso ezala ya nzoto to pe ya molimo ba nyonso bakoya dimanche na assemblée toko mama bango loboko oza na maladie ya nzoto to ya molimo baza kolobama que la prière de la foi sauvera les malades avec l'huile d'onction, avec l'huile sainte, o nzamba pakoli et que ça la bilembo pe bikam. Bien aimé, yangwana nde tozaki ko mona parce que tolingi ko suri sa message na biso et que l'huile même dans le Nouveau Testament est salemaki. Tokende ko suki sana mokana na 1 Jean chapitre 2 verset 20. 1 Jean chapitre 2. Le verset 20. Et puis, tu as sauté, tu as 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Au sauté, au tangi, verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Si vous avez onction, kouta na molimo na Nzambe sikoyo pe bozui boyebi. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements que nous vous avons donnés. Oh, awande liloba Nzambe esuki sipenda malamu. Babi na biso na mokanda na Nzambe na 1 Jean chapitre 2 verset 20 ke biso tozui onction sikoyo kouta epai na Nzambe na nzela na molimo na ye. Sikoyo tozui boyebi ya likambo babengi onction. To comprendre sikoyo eloko nini babengi onction. Yango na tango to kobondela pendant 40 jours oyo.
oyeba eke opakolami mpona koreleve badefi omitie nzambe atio à part mpona koreleve badefi ya famille na yo ya makambo na yo ya bafere na yo ozwi sikoyo connaissance ya likambo babengi onction. Pour vous, na verset 27, l'onction que vous avez reçue, parce que na poko na lelo, nebe ke nzamba pakoli bino molimo na ye, a pakoli bino onction na ye. Balobi boy, l'onction que vous avez reçue de lui demeure à vous. Etika la kati na bino. Et vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne. Muto akoki koya lisusu te na malakisi mususu akosa yo, parce que molimo na nzambe sikoyo avandi kati na yo. Et onction wana et qu'on enseigne biso makambo nyonso pe et qu'on demeure kati na biso selon l'enseignement otozwami na poko na lelo na ninge ko comprendre yango que onction na nzambe ezali oyo biso touti ko lakisa awa makoki o nzamba pesi mutu makoki o nzamba tie kati na yo mpoke nzambe asale lo likambo moko atie yo mise à part pour que asala makambo moko songolo atie yo mise à part mpoke kembo na ye emonana na vie na yo. Na ninge ke to sambela parce que lelo tozana déjà na kati na semaine na biso ya liboso ya jeune nzamba pambola ba nyonso bazalaki na intercession lundi parce que sima ya koyoka maloba na nzambe dimanche chaque lundi tozana intercession pe tozali ko bondela pona bato ba koya te numéro na biso na téléphone ezali tango nyonso okoki ko benga biso à partir de 18h heure à Paris to heure à Stockholm ti jusqu'à 22h. De 18h à de 19h à 20h, tu as une intercession. Après 20h, au Koki Kobenga Lisusu jusqu'à 22h. Ce qui est au Bengi Biso de 19h à 20h, au Kokuta Biso, parce que là, on a une intercession. Et Bandeko Bayaki, Nzamba Pambola Bango. Bien aimé, Oksho Yango Wana. Na poko na lelo ko senge pa na nzambe. Que papa tianga mise à part. Pakola nga na molimo na yo. Na yebi ke pakola miwana utaka na batote utaka nde pai na yo. Pakola ngai. Nazala mise à part pour na libota na ngai. Nazala mise à part pour na mubongo na ngai. Nazala mise à part pour na lingomba. Nazala mise à part pour na ministère. Nazala mise à part na domaine nyonso oyo lingi nzamba tio à part. À partir ya auction na ye. Sokoza na kati na lingomba songolo. Luka pasteur na odi sika zwami. Amama loboko. Moto na nzambe ya solo. O nzambe pe apakoli. Ye nzamba ko utiliser lokola Samuel na yo. Ako pakolo mafuta pe ako maman loboko ako sala ba déclaration molimo na nzamba ko saisir yo na ninge to gumba motono bisika ozwami mpo ete to sambela nzambe na ninge na loba na nzambe likambo pona tina na yo. Tendre Père le Dieu de toute puissance to comprendre que l'onction vient de toi pe makoki oyo ezali ne molimo na kati na bato tika molimo na akita kati na biso kati na mabota ba nyonso ba yoki biso butu na lelo Saint-Esprit alata bango na ba domaine nyonso nzambo yo bengeli bango ba sala ba exploit ba relever ba défi nyonso ya ba vie na bango dans le nom de Jésus molimo santu aseku sa nyonso ekufa ke kati na bana na butu na lelo mutu nyonso ako pakolama à travers parole oyo bilembo bikamwa et bilaye dans le nom puissant de Jésus. Papa oto koki kolobate molimo santo asala yango na kombo na Yesu Christ wazali nzambe pe mosuki na biso tolobi merci Seigneur Jésus Christ nzamba le kana ko pambola ba eli nyonso na ebeke poko na lelo tozali penza na makonga tozali ko welela tango molimo na nzambe asala makambo na kokamwa toyoka ba témoignage ba bazwami na Stockholm dimanche to sito bandaki déjà na kati na milulu na biso ouais pour relever les défis. Et dimanche lisusu de 14h jusqu'à 16h tokozala wana yakana église mepsa efrata ezwami na kati ya Egdalen Shirka wana na kati ya Egdalen Centrum ozali ko bima na libulo ya metro po okende na etc tango ozoko bima na Centrum esika area bisi ezali na ba train wana ndoko kuta église tango ozobima na libulo bâtiment ya liboso église mepsa yango wana. Donc yaka de 14h à 16h ozana likambo yaka nzambe akoyeba kosunga pour que to bondela pona yo. Vraiment tokomi na suka toko le kanotino ki ko pesa ba communiquer na biso yamboke vraiment to silisa na ba communiquer na nge vraiment ko remercier li susu pona ko suki sa ndeko dangai mosai na nzambe docteur Esaïe Saïf parce que c'est un homme où on a trouvé un modèle ya ba sai na nzambe na kat na mboka na Europe komona ke tango nyonso ali ko soutenir baninga pe ali ko soutenir ba sai na nzambe o bazali ko te na kat na solo na nzela na ba internet nzamba pambola papa pe couple na yo pe musakoli mete bipai bozwami nzamba pambola chéri na ngai
évangéliste Sephora Likenja sika ozwami lola ebomba yo pe epakolami continue likolo na yo na émission Jésus Christ notre médecin. Nzamba pambola papa Rémi, nzamba pambola servante na nzambe Béatrice Ndoma, nzambe aleka ko pambola servante Tonita ya Lolo, nzamba pambola mama na biso Clara Marcousson, nzamba pambola Sylvie pe frère Jean-Paul, nzambe apambola mama na biso Béatrice Njoli na kati ya Mepsa, Béatrice Njoli makambo, nzambe aleka na ko pambola yo makasi, nzamba pambola ma fille Aimé Godé Mambo akanisela yo mingi, nzamba aleka ko pambola mwana ngai Karine kasi kuna na Espagne, nzamba aleka ko pambola mon frère de cœur Frank Ngoy Boto na Paris, nzambe apambola ma soeur Bibi Katabi na Paris, nzamba pambola servante Marceline, nzamba pambola ma fille Nathalie Elambi, nzambe akende ko kanisela bandeko nyonso basali na nzambe oyo bazali ko soutenir biso vraiment boza telema ebele, nzambe aleka na ko pambola bino apambola vraiment ba nyonso oyo bazali ko leka katna émission na biso e butu na lelo ezala butu moko ya lipamboli, butu moko ya ba grande chose, butu moko oyo nzambe azali ko sala makambo po ete bana na ye batatola munene na ye. Poko na lelo eza poko ya lipamboli tokomi na suka communiquer na biso ezali ke milulu na biso ezali ko continuer oyo tozali ko bondela pona tina na bato, c'est-à-dire que tobandaki déjà jeune na biso ya 40 jours tozali ko koba semaine mobimba tozali toujours na liboso ya nzambe dimanche kolanda na 14h tokutana na église Mepsa. Ba oyo bazana ba mituna bobenga biso na numéro oyo ezali koleka wana mbangu bongo tokoyeba ko répondre bino. Liboso ke tokende ko sukisa tokoleka na sport na biso eyo ezali kolakisa milulu na biso. Nzambe apambola ba elinyo so tokutani mercredi prochaine na même heure na kombo na Yesu Kristo. Bye. Voilà, moi c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Lokofé. Je voulais vous donner une invitation à tout le bien-aimé de Stockholm. 8 décembre où nous allons faire une grande célébration, un grand concert de célébration à Stockholm. Où il y a Ebele, ma papa, ma maman. Je serai avec mon bien-aimé le frère Mbuta Kamoka. Tout ça à Stockholm le 8 décembre. Une très grande cérémonie. Pendant le Kumunankolo, Boya et Belé, souhaite pour Christ. Le 8 décembre 2018, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce, de nous avoir gardé toute cette année 2018. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents. Mais l'Éternel Dieu nous a donné la grâce d'être encore vivants, de parler, de bouger. Pourquoi pas avoir une seule journée de l'année pour lui dire merci. Oh, Bongino Lokunu, Zambe na Babulami, Tuimbe Yepoa, Mulami. Boya tokumisa Nzambe. Abenga kangana kombo, aebi mozindo ya motema. Badimo surtout bavandi na Helsinki, badimo surtout ya Danemark, badimo surtout ya Norvège. Donc na Stockholm, le 8 décembre. La église Mepsa, et pas il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Dido Moïse Bikenja. Et le mon maman évangéliste Sephora Bikenja. Boya Ebele, Tokomisa Nzambe, souhaite pour Christ. Pour salité pour Moko Yamboka,
frère Patrick Momo, il sera là aussi. Que Dieu vous bénisse, vous Panza Sango, nous allons entrer gratuit. Par mon foot pour nous aider, vous y a épelé, ma papa, ma maman, vous êtes tous. Soyez bénis. Une étoile qui brille à la nuit, attirant l'attention des mages. Soyez bénis, mes frères. Souhaite pour Christ, le 8 décembre. Rendez-vous à Mouneni, rendez-vous à Balongi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez bien la date où le 8 décembre 2018. Shalom à Stockholm et que Dieu nous fasse grâce ces jours-là d'être là. Ne manquez pas. Nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Mokonzi ya milimo Ei mokonzi ya milimo Mokonzi ya milimo Masia Ei bomongo yomba yorere bomongo tumba yorere nzela mosu ya kokende ezalaka te Yesu tosukaka epai na yo papa ondokele fafa emiboneka we isisi yakobwa basi boloko bokatwe bantu bokokicimba oncika cina cineka we ondutele so ondutele miabona ondutele fafa ondutele so yokela ngai mawa ngai mwana na yo pesanga kopa maya pio wa mongonga kauki bato nyonso ya mokili baboyi ngai mpona yo yokela Kiso banta pekato esoma tende ayi benalo